eloko miminga awa ezali nzamende a recommander nga na koya awa nandimaka te na vi na ngai ke ngai na koko koma nkamba tina sala betili théologie na silisi nazaki kolinga kutu koyoka makambo ya kimbangu te nazalaki tellement méfiant na église oyo malamu yebisa nga église mosusu me kimbangisi te mpo nazalaki komona ki baza kosambela nzambe mais ezalaki na 1999 ezalaki na mois de septembre omonaki ete bazali kosambela nzambe obien baza kosambela moto ntango nazalaki na lere wana namonaki ke bazali kosambelaka bato nazalaki intéressé kutata moke na église kimbangisi te alors na 1999 ezalaki na mois de septembre na Lundu Matende namonaka première vision papa Simon Kimbangu aye kobimela ngai na ndako naza kozwaka bato ebele bayebi na Lundu bayebi ngai très bien na Lundu Matende ezali wapi Lundu Matende na camp ba réfugié na Angola na awa na RDC na nzela ya Nsioni ozokende Batambengi bayebi ngai très bien alors na fandi wana na saki presque 3 ans na muli papa Simon Kimbangu ayeli ngai abimi yozo zwaka batu awa est-ce que mulimo sante ezali nani mulimo sante ezali Yesu Kristo yozo fa mulimo sante ezali nani ebisinga ezali ngai na chaki tembe makambo ebele bisinga ngai me na boya kiko yo kopona za ko préparer doctorat na kende poto na mona kikena ki église Kimbangisi na ozomona izaba recul j'étais obligé na ebisa makambo na pasteur Kimbangisi na kende ki na bwende église moko Kimbangisi za wana na kutana na pasteur azalaki wana na ibisi etala makambo na mona bi akene na nkamba kabina nkamba soko na kekuna ezoko pesa ngane ti perturbation parce que ngai fana ki ngosala doctorat na ngai nazana souci kosala 2 ans doctorat comme ça nazana un peu tranquille na musala nazo sala na boye na okende nkamba ibino bo me transmettre makambo et pas mokonzi na bino ezaki na 99 sikoyo tango ba transmettre commission ndenge nini poete ozalati awa eloko nyini memi yo penza puisque ozalaki opposé omoni makambo ndenge utikoloba mais nini etindio lelo lobete en tout cas en dehors ya onyoso na moni malamu na kwa mankamba alors papa Simon Kimbangu ayebisa ngai ke yo lokola ozokolinga wi makambo ezokobisa yo te oyo komona etali ngai bi malamu na mona parce que na sali ba ikameme na biso mbongo ebele na classe sona kina Kimbangisi te tana ngai koki fanalia mina sikonga na kilisoni Kimbangisi na kozonga susima na mona ki yango izaba régression na boyaki alors tango sikoyo na longwe na mona ki ke na komaki tango kozonga na mboka oyo ba papa na brefin papa na keneki siko na kabinda tango na komi na kabinda pona préparer na zwa pona za ba correspondance na poto na Brésil bebisa ngai falo zwa canal par Angola pona koma facilement na Brésil pona sala doctorat tango na komi siko na kabinda na côte église protestante on a tangi bino alliance d'Angola tango na komi kuna na zaki pasteur du district na zaki le premier pasteur na niveau ya kabinda azaki licencié o yebi théologie na science évangélique et puis baptiste kuna ba licencié bazati alors zaki obligé na pesa cours ya théologie ya homilétique na pesa cours ya histoire de l'église na ITEC ya kabinda mais na mona ki ba correspondance na bango zaki malamu na ngai tozako yoka na te ba cours mosusu parce que hébreu na grec bazako yeba ngo bayebi yango te alors bazako mona hébreu zaki makasi to bakoyi ko landa gros hébreu te ngai biso bolinga na hébreu te boko ko licence te wana so bolanda boza théologie kaka bosala tina gradia alors babi ke non faut kaka bosala kaka net à l'école biblique na yoka na bango te bon na ba projet nga mosusu na longwa ki na bango na école wana alors na yetaki na le 4 avril ya année oyo na lali 1h du matin parce que mbaga pour la deuxième fois tanga bino mais pona nizo tungisa kaka ngai uzulanda landa ngai ba Kimbangisi baza ibele lukata Kimbangisi mususu abi yo kaka parce que yo uti na église mususu tango ko véhiculer message yo ba kondima ke ya solo makambo zulu beza ya solo poso levi mwana na ngai ba kondima aza Kimbangisi te o bango bazaka na bango kaka ndengona yango na ekusa to sa ko solanda 1h du matin ti à 5h du matin alors s'il vous plaît makambo za kuna abisinga livre za kombo doreki makambo ebele à peu près 80 pages nyonso zali kuna ba église nyonso za kuna treje kwa on ita kuna ebimi ndenge nini schéma kuna 26 bimi ndenge nyonso ezali kuna alors soko ta livre wana okokamwa na zuya ndenge nini alors livre wana ezali wapi livre wana tukutana na papa lobi il fallait siko izale imprimer parce que makambo ezakuna ezali belé abino kona zako zo ba étranger ba paya so na taminga ko na yo tekende au salame quelques jours ozonga na camp pour imprimer livre ne bima pour senga ike il faut kende na tous les continents makambo ezakuna ko ba église ba vraie religion eza na article 5 19 21 eza kuna pona nini papa ngana côté l'église Kimbangisi c'était pour la première fois nakotaki na kabinda premier dimanche na kende ko letaki le 5 na mois oyo alors na bengi saki bata catholique bazalaki ba protestant bazalaki ba assemblée bazalaki ba branham bazalaki ba bon Deus bazalaki ba 26 bazalaki na baki bo poser question na ko répondre bino kaka na bible eza na muno côté eza na teo ko na muno côté na bible na tant to ezaki le 5 on a saki conférence na église Kimbangisi na kabinda alors bazalaki on ba yebi
ba 26 ba poser ba question belé na démontrer bango 26 égale 1 bimeli ndenge nini na démontrer bango 13 égale 1 na ba schéma na mono côté ba calculer soko talengo ko kama ndenge nini na zolaki yango et ça ba schéma moko ezali wana papa timo ba ba secret nyonso sur 21 forces na kati na bango ko bana na Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit na 7 multiplié par 3 et petit. On peut aller? Bon, papa pasteur, oti koloba makambo ya mukanda oyo ezali na makambo nyonso. Mukanda oyo kombo nango ni lisusu? Papa Simoki Mbango apesenga kombo alobi fo ezala doreki, c'est-à-dire que D-O-O-R-E-K-I. C'est-à-dire là qui ça doctrine originelle de la religion kimbanguiste. Alors, doctrine originelle du kimbangisme, nani akomi yango? Ngai nakomi yango référent pasteur mais outi message pas Papa Simoki Mbango. Donc okomi yango sous inspiration. Sous inspiration. Alors sikoyo ozako yibse biso ete ba religion nyonso ndenge yango ibimeli Papa Simoki Mbango alakisio et ayebisio e religion na religion ezali ndenge nini. O ezali ko intéresser biso puisque toki tango zolobete osali conférence na yo kona na Kabinda obengi ba mangomba maso et puis parmi ba mangomba obengi pe 26 égale 1. Elingo loba nini? Na seki pona nini ezali badiri ya batu eza na Bible kutu te. Oya koko interpeller ngai 26 égale 1 na Bible ezate. Wana ezali ngomba nini? Bon, nazoko mituna ponga pe na côte na église naza mopaya nazoko kama ndenge nini ko yoka ke 26 égale 1 e uteli wapi? Na tendance na kati na église kimangisi bat nyonso bazolanda yo bayebite ezali na kati na lingomba nini? 26 égale 1 nazo yoka ngo kaka na église kimbangiste oyo Papa Simoki Mbango tinga ezo kama isanga naza impressionné na likambo pona yoka kina tuba Simoki Mbango nazo ka ba makelele kuna abandi ko seka ndi nazo ko seka yaona seki abina ngai za 26 égale 1 te parce que nyonso na kati doreki. Donc oseka oyo ezaya yote ezaya Papa Simoki Mbango moto aseka ki ndenga za ko tunela ngande za ko seka be yango nazo ko seka. Bon. Alors papa siko tango balakisio na shema ndenge yango yelaki puisque tango zoli koloba balandi bazali mitema likolo azali koloba me alobite azali koloba lobite sikoyo topession zela loba elingo loba nini euti wapi ndenge Papa Simoki Mbango alexakio po ngai pe na Papa Simoki Mbango ngai pe nazaki tembe nazaki tena biso ki makamno sur théologie nyonso na sisa psi ngai ke yo sali licence à théologie nga na sali licence te mais nazo so makambo oyo kana na vina yote kabi makambo nini okena doctrine église nazali homilétique nazali iso de église place noko bomba ngai Calvin to zwingle to papa oyo ko bombela ngai abandi ko seka ngabi na ko biso vérité ya nyonso ya église na ngai na mokili mobimba sango oyo feke na Amérique na Europe na Afrique na Océanie pe na Asia ngana bisi meza lourde tâche abina ngeza lourde te eza moke tango bakoyoka ngo bakotia te bakoyoka vérité ya likambo bakondimela yango alors tango na eko ko zwa message ya 3 égale 1 ngana bisi me 3 égale 1 e bimi ndenge nini abandi ko décrire ko démontrer ngai yango bande ko na ngai ezali esengo mingi ndenge bozo interview soki na sobo zalaki wana bringa bo prendre nga témoignage 3 égale 1 e uti bini mokobo za bakimbangiste ngana za protestant donc na famille na ngai ata moko ata na église kimbangiste azate alors na kota na église kimbangiste te ke na kiko kota na ndenge ni zalaka mais ayebisi ngai tala tuna bakimbangiste nyonso pona nini papa ki solokela bota 1914 na yebisi boyebi pona nini papa dialungana kadu dialungani ayiko bota 1916 abota magikaka pona nini papa diangene bota 1918 bakimbangiste ayo bisanga ibo pona nini bataki kotela maka papa kisolokele na kati papa dialungana na ngambo oyo papa diangene na ngambo oyo différence wana pona nini eza na schéma doreki 3 égale ebimeli kaka na kati na bino eza ya kala eza ya lelo te bokomi kotia bamakelele ya pamba ebandaki utabiso tozala na mokili emizalelaki déjà bazali kosala transmission oyo ntango na ekoki apesi oyo ntango na ekoki apesi na kolekisa bino likambo moko moke euti 3 égale 1 botala malamu bino bakimbangiste na 1887 naissance Papa Simoki Mbango boyebi yango asalaki mbula boni na vie oyo na musuni oyo bosala calcul bozwi plus date Papa Simoni papa dialungana na naissance et puis na mort na ye mbula boni asalaki bokomona ekopia bino total bango surtout misatu na ye moko Papa Simoki Mbango ekopia bino 301
bosala calcul. Date ya papa Kisolokele, date ya papa Dialungani, date ya papa Diangenda. Bokosala calcul papa Simon Kimbangu bomoni kopia bino 301. Bokozwa maintenant, nakozwa diviser. Pour que 3 égale à 1, il faut oyate abenga minzambe, il faut azala na 10 lettres, s'il vous plaît. Il faut azala na 10 lettres. Si vous avez 10 lettres na non na yete, azanzambe te. Nazo ko reprendre. Il faut avoir 10 lettres pour benga yenzambe. À partir de 10 lettres, tu peux diviser 301. Tu peux copier égal à 1. Pe ba yebisa ki mbangisi so bolandi be botala bien ba Bible nyonso eza ko pe ba révélation papa dia ngenda apesa ka bino 300 ans na likambo moko boye boko revérifier mikanda na bino alabaki na bino chaque fois 10 ans ki mbangisi y a un problème boye bi yango ngana sambela kuna teme ngai nazo ko pesa inspiration pour so kimbangu botala so keza analogue na ndenge bomonaki papa dia ngenda ko bikula kabino bozo siko papa Kisolokele sana 10 lettres bosala botango Kisolokele Dialungani 10 lettres. Diangenda 10 lettres. Et puis si 30. Yango mone boss Kimbangu asala ki 30 ans de prison. Et zala ki te kolinga. Pona nini asala 30 ans, asala 25 ans, 20 ans mais 30 ans c'est azaki koze la ka lettre à répondre lettre moko na inane. Allez-y. Azako répondre na lettre moko na inane. Yango asala ki 30 lettres et koki na bana misatu, yango na asala ki transmission. Bande konangai bozwa Yesu Kristo bokoma Yesu Kristo azasu na 10 lettres et puis 40 yango mona kike 40 jours bana Israël na Égypte 40 années pardon 40 jours Jésus-Christ tanga taki na kati ya zamba kosambe pona bana Noah na kati na nzaza kuna toujours 40 pourquoi 40 kakita 25 te 20 te 15 te protestant toyebi 40 toyebi yango catholique ayebi assemblée ayebi partout mais pourquoi kaka 40 les Cambouézans à 40 ans, ça dit bozwa 10 lettres, papa Yesu Kristo, papa Dialungan, papa Kisolokele, papa Diangen. Bon, on est pied 40. Nazakoya. Alors, natango siko papa Kimbangu, papa Simon Kimbangu a 30 ans na prison, atikila kiba Kimbangu c'était 10 ans. Na ebite so boyebi yango so bobo sana. Atika ki 10 ans pour la construction en Kamba pour ma Kambu. Chaque 10 ans, les Kambu na église Kimbangiste. Ya on a peut-être exemple. Na 1921 naissance ya église Kimbangiste, bon ça plus 40 et puis il y en a combien? Indépendance, il y a RDC, après 40 ans, papa Simon Kimbangu a botami lisusu na papa Dialung, il y a Simon Kimbangu Kiangana, toyebi yango bisu tout, et puis 40 ans. Yango na tangi koma kina temps wana il fallait papa nani papa Dialungani azela tiko kuksa 40 ans pan à transmettre yango et pas inamo yazu mosala yango zoko monisa ko zela poni akomi na mukolo poni na komi 85 ans mais azoko kwende kukufa te azoko vivre kaka na teko kuksa 40 ans soki ko kete mbela zaka katilelo yo ande konanga mbela zaka tiko kusi 40 ans pan de poche va cette transmission na papa Simon Kimbangu Kiangana na ko le montrer bino tango bo sali 300 wana 1 wana divisé par 10 o était pas Simon Kimbangu na 30 ans na prison 10 ans itikalaki apesa kibino po botonga bo diviser ko pesa bino 3,1 bon ça la calcul bino news ba Kimbangu la oza wapi oza na coin nini ça la calcul bon ça la 301 divisé par 10 et ko pesa bino 3,1 et ça li pe na Bible bande ko nanga likamuna zo bezali na te na lingona nga binanga tanga na Apocalypse chapitre 11 verset 11 boko tala na Apocalypse révélation chapitre 11 verset 11 boko mona makambo misatu za kuna. Et surprendre, mais alors pourquoi 26 est égal à 1? 26 est égal à 1? Oui, naïebi yango. 26 est égal à 1, naïebi yango. Mais ezali sur le plan spirituel, ezalité. Bande konangai. Na démontré à Epsinga Itala. Botanga na Apocalypse 13, 18. A Pesingai explication, papa Kisolokele a botem 14. Boko ça la calcul. Pourquoi vous 1916 papa Dialungani, papa Diangenda 1918 ezali transmission à partir à Noah. So bozu calcul, boko mona makamna zo sabino, bozu abi ofongola ba Bible na bino, ezateke na munoko alubina munoko. Boko zwa ba date oyo. Naissance papa Kisolokele ezalaki boko zwa 1260 jours. Il y a persécution des peuples de Dieu. Ba mitungi sambalata ki basaki. Bon dans Apocalypse chapitre 11 verset 3. Tango Noah akota parce que Bible alobi ke makamete na tango no ekozala na tango na biso oyo
yango ezali kosala malelo oyo nga na yo bozwi 600 ans no azalaki na yango po ya kota na délige azalaki na 600 ans biso toyebi bosi ya calcul bokotanga na Genèse chapitre 7 verset 6 bokotala lisusu na Genèse 7:12 na tangu Noa atindaki liboso korbo akende ayendo kotala soki mai ekauki korbo ake olieni ake na ye apesi kutata résultat moko te. Deuxième fois atindi la colombe tobengaka molimo santo église la colombe molimo santo atindi ye akei aye na sango ke mai esili nanu te ezalaki 7 jours après bokosala plus 7 boye lisusu atindi pour la 3e fois atindi pendant 7 jours après bokosala plus 7 ekopesa bino 1914 pona nini to changer jour na année bokotala na Ézéchiel chapitre 4 verset 6 kalobi ke kuna a révélaki nzaba révélaki Ézéchiel ke tokoko zwa jour ekokoma na année na 4 verset 6 bokokomona bokozwa date ya papa ki solokele bokotala bimisaki 1914. Alors mêmement papa dialungani bokozwa mêmement 1260 jours plus tango bakoti siko na nzaza wana papa dialungani c'est-à-dire akokisami dialungani lingo lobake kokokisama accomplissement no eki kokoma déjà na 61 601 e bambula botala na Bible bokomona yango bokotala na Genèse chapitre 8 verset 13 bokozwa yango plus et 7 l'œuvre de Dieu est aux bénédictions de l'esprit ezali basali na nzambe bana na nzambe bazwaka bénédiction na 7 jours bokotala yango na Bible na Genèse 2:3 Lévitique 25:4-8 Apocalypse 1:20 8:1 et puis 16:1 tango bakotaki na Noa bazalaki Noa zaki ye moko bazalaki 8 banana bokosala plus 8 ekopesa bino naissance ya papa ya lungani. Alors 26 égale à 1 ebimeli wapi kaka ndenge wana bandeko na ngai ndenge na bino ke ezali na mokana na nzambe bokotala kaka na Apocalypse chapitre 13 verset 18 bozwi akotaki pe mutu wana Satan tango Noa azalaki na 600 ans tango nzambe na bike bokota mwanda lobi bango bokota na nzaza ngina bebisa Satan pa kotaki botanga 600 ans ya Noé plus 40 jours azalaki na kata mai azokende pe na kata eloko wana plus 26 ekopesa bino 666. Alors bokotanga na Apocalypse 13:18 666 ezali pouvoir ya mutu kuna ezali mbongo ezali koloka ezali nyonso c'est-à-dire 66 za molimo na nzambe ta molimo ya mutu toyebi yango botanga na Révélation chapitre 13 verset 18 Apocalypse donc révélation ya Jean ezali na 13:18 bokomona ke 66 bokozwa calcul 600 ya date Noa kotaki na ye moko wana Satan et puis 40 jours basalaki kuna plus de 26 obozobenga 26 égale 1 et puis 666 na tuma sebiki mbao mepona nini 1260 kotabi bango kuna ni bakapasite na 1260 jours kuna pasi ezate kuna bango mbongo bisengo bazotala ntamena bango ezali mbongo yango na moyeba kota 1260 jours wana ezali te mais yona ngai il faut to kota 1260 jours parce que to mona ke to lataki basaki pona ko vivre ba paso ye monaki nzambe na biso yango bomoni ke 26 ebimeli wana bande kona ngai makambo de vivre sabino ezali ebele na koko démontrer bino parce que ezali moins 80 pages recto verso ni parce que me vont ngai et pourquoi c'est 26 à côté na 70 yesu tango abandaki musala to ebi nyonso abandaki na 70 disciples pona nini batikela ki 12 atuni parce que pona batikela 12 ngabi na yebite mais abina ngaba batikela ki 12 pona nini parce que ba muso bataki bazotambla na roi il faut zapper na mbongo tobi ko zotamla na roi komi na mvuama komi ko tamla ba camion komi na ba mbongo ebele tamba ke ko bamuni ke oh rythme musiza kuna balobi ke awa mbongo ezate il faut se le sentir oh so kanisa ki to ko na groupe to komi ko bika to kufa so store kende ah bakima ki pona mbongo yango na bazali pe 26 za kuna na kati ngana pasi mbao mepona nini ba 26 bazalaki na nkamba 26 bazalaki na nkamba mais bango baza 26 te bamusu bazalaki wana bayelaki pona mbongo tango bamoni ke mbongo ezali susu te bakaba privé ba makambo wana alors bango ba pengwe. Alors bande kona ngai à partir ya 5:19-21 ngana tuni bon ndina ko ba église kimbangi c'est la vraie église vraie religion abina ngai tala na 5:19-21 ngabi ndina ko yo 25 ilingo lo banini abandi ko seka ngai
Alors église de nyonso ezana mokili mobimba soki ezana article 5 19 21 te tika na yo obala Yesu tala nana zalaka ya tuninga tango obalaka Yesu nana zalaka wana témoin mariage bosalaki parce que kusala mariage il faut zana témoin wana ngaba nikolo on nabani ko ya jisi ngabi mais ngana zo comprendre parce que expliquer na lubier ponga na zo comprendre yo te ozo bana ngazo mulimo santu na zo comprendre ko delo ko zo ngazo musabi ngaba ko seka binanga bon yo na no batinda ki Colombe botanga na mission ngabi oui biso Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Saint-Esprit c'est Jésus qui est mon quoi ça ibandele aza musu azalité aza le début yo kaza alpha p oméga a seki ngai abi on savana boité naza d'accord mais démontrer ngai après un exemple mon kabi bon soit la Colombe no watineke la Colombe na utala soki mai kaoki yo siko bozwa la Colombe botinda ye na sinaville ayesema kabizo le kana ville parce que bino résultat ke bo eza kuna ngana ah mais so na biso la Colombe ko kima na ye abandi ko seka ngai mais nini la Colombe ye ona mulimo santu ngabi oh mais mulimo santu zalina abi na ngai tala ngai na zuto nga paso ki mana so bile kambo oyo akoyokela makambo na zoloba awa te ba église nyonso catholique protestante. Allez-y. Alors, l'église nyonso makambo oyo akotiati makambo oyo ya ye esili. Tant ils allaient sous-souter pour na moni que tant comme mokuse pour makambo mingi zali awa na koko loba mais bolimbisa parce que vraiment ils allaient belé. C'est 80 pages na koko sita mokolo mokote. Alors papa pasteur ndenge utiko loba toyokete mutu nyonso ya zali nzambe. Soki kombo na eza na 10 lettres te azali nzambe te. Tozo kaka ye moko papa Simon Kimbangu. Na 1920 kombo na ezaki na 10 lettres papa Simon Kimbangu azali mwanda bozwa nzambe azaka na 6 lettres boko mabino stu nzambe bozwa mwanda ekope une égalité elingo lo bandenge moko na papa Simon Kimbangu kiangani papa Simon Kimbangu kiangani azali nzambe pona nini akomi nzambe parce que asali incarnation c'est-à-dire auti na Simon Kimbangu ye moko na tanga mona qui passe ti na 51 il faut la transmission 30 ans ekoki il faut la sous à répondre na 40 ans après parce que indépendance faut ezala nano tant ceux qui poinza parce que na Corinthiens chapitre 3 verset 17 et que nzambe azali molimo et si nzali molimo est-ce que zali kimia et si na kimia ezala pour ete ya ko botama wala miba yango na yakina papa Simon Kimbangu kianga awa uzali na nkamba mbala na yo liboso mbala na kuna zoko kama mbala liboso na yawa na zoko suspecter na zoko kama mboka na yo kaka nkamba na leka na Kishasa na kena nga matadi tala na kona Kishasa sisi classe na Kishasa mais na yo kaka nkamba lelo na komi yawa na moni yango vérité bande kuna ngai awa ndiza Jerusalem. Donc impression ni ndoza nango toyoko lobiete ezali Jerusalem mais lelo yoza konyata makolo na yo nini penza ekamusio eloko impressionné nga d'abord ezali kotala masse ya nzambe ndenge bazali kotosa ndenge Bible azali koloba et puis baza na esprit te ya kozala égoïste baza pe na esprit ya kokabola pasi na moninga likambo ne touche nga makasi parce que Bible dit que avant o tosa nzamba mona na kate et sengelo mona no mona tosa muto zali komona na miso na ozo mona na miso na yo mais vraiment impressionné nga makasi papa pona utembe église belé mais na mona na noté na utina literienne ba yebi ngai na literienne ba yebi ngai za na kabinda literana ba yebi ngai donc babo sante bazo mona makambo bako kamwa ndenge na komele awo okutani na papa Simon Kimbangu kiangani mbala liboso okutani na ye na kanisi mbala liboso na kutani na ye siko impression na yo eza ndenge nini tango ozali en face ya moto oyo omoni mbala liboso oyo azali kokamba église kimbangiste yo tiko pesa ba démonstration ete église 3 égale 1 église kimbangiste nde tomoni ke boso ezali kone tango okutani na oyo azali kokamba yango boso la kilobi impression ni no biminango ozana ngo pesiko donc impression est marqué nga makasi pona ni d'abord azali nzambe pona ni azali nzambe. C'est-à-dire que simplicité ezana ye na mona ngona nute atako yamba mutu nyonso muke mukolo koko mwana azotala te ko azaki mbangi c'est atako yamba likambo to mona kono église na biso te ezala kate mais liboso église biso na mona ko azaki simplicité parce que nzamba da simple donc na atui ngai to sololi na ye à l'aise ko talinga ko ke ngena kenga na biso papa kende po église ko kita to solo la kavité papa kende e kamusa kingai pona komona ke mutu ya lolenge wana ayambanga na utu ngale l'église mususu ayebinga kutu te mais première fois mais ayaminga koleka kutu ba mususu amonana na mokilité
Est-ce que bamususu bazoexplike koloba ete ezali fanatisme puisque baleisio kitoko awa na nkamba yango wana okomi bilobela Pasteur Mobimba? Est-ce que ekoki kozala na ndenge wana te? Nalalili d'abord boyebaka bien bayebaka ngo malamu ke nalalili banda nasali même pas kolia oyo nazokolia grâce ya groupe na yaki nango ata mutu mo protocole moko te ayopianga biloko ya kolia eza fanatisme te pona zwana dare ngana ngisa doctorat mana kenanga doctorat bayebi ke naza licencié na kenanga na pote nzo doctorat nanga lia nanga bien mais nandimi ko ya kotala siko na za ndenge na za awa eza peu de choses te papa pona kotala mbongo na baby si na classe ko vous $150 par trimestre na institut supérieur na théologie to futaka na une année tu futa $450 pendant combien de temps na licence maintenant sur le doctorat mbongo papa besoin de balia pe mais na yene église kimbangi papa ezali kambolisa ya kusakana te moko atinda kinga awa te moko pa yebi na bango ngawa te na za tana ndeko moko ndeko toko toko na kati na nzambe toko mbandeko mais na yebi te muto kolo bananga ngana yebi awa azate alors papa mingi bakoloba kete depuis papa misato papa kisolokele oyo tukotanga papa dialungana pe papa diangenda bakenda elingolobete nkamba eloko tikalite sikoyo uti musika na kolo na yoyo bamwe ya solo ozali mopaya na kati na eyamba ya tata Simon Kimbangu tango ye eski omonike eloko ezana kati na nkamba ya solo soko monike eloko ezana nkamba tibozana ozana ba ozo avizina likamususu soko zo vizina ka matériel mususu wana pona wana ndukolo bakeloko ezate mais na ka spirituel bamandeko nanga makambo ebomba mi awa ngai na uti na yemba la liboso na moni makambo ebele secret ezali awa po oyeba yango foza na spirituel kaka soko zana musuno koyeba makambo zoleka awa te makambo ezali ezali makambo minene eza kosala mape koya kosala makoleka lisusu koleka otomoni lelo. Alors papa pasteur na kanisi zo kenda na suka ya masolo na biso oyo ndimi kopesa biso na yebite yo moto oye awa na nkamba mbala liboso pasteur protestant baninga na yo bazali banda Matei oyo tikoloba on dirait que ezali beaucoup plus orienté na bakimbangiste puisque balekisio makambo ya ba 26 balekisio ya 3 elingolobete problème ezali na kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu poete okokozongisa yango na nzela ndenge wana eza tala beglise nalobaki église nyonso eza na kati ya doreki na lengo l'église moko te ezala kuna na protestant pona nini ngana tiki protestant soki ngana koko tika prezali papa ezali kambo pona ko ndima tina sali sans ngana kufana na église na ndima kite papa soki bo mona lobi église mobima c'est à dire que papier ezali mulai na lobi catholique ezakuna na lobaki bien protestante ezakuna armée d'Isali ezakuna assemblée ezakuna parce que na tango luthérien Martin Luther King autaki na catholique makambo ezakuna na ba encyclopédie catholique ezakuna siko fongo na 367 pages na Rome makambo ezakuna na kati za na doreki na yebisi bino kitanga na lobaki makambo na kabinda ba prêtre catholique ba salaki suspect ba takulukanga na ndoko na fanda na ndoko kuna na ba pasteur apôtre mais ça c'est comment il a trouvé ces histoires ndé avinga bo église na biso c'est que ko komi mikolo ya liboso ninga kusala pona biso ezana page boni eza pepe na 80 recto verso 80 pages bon sikoyo papa na kanisi tokomi na suka ya masolo na biso conclusion liloba nini okopesa na baye nano banyati mabele oyo te bala liboso oyo nano bakotani na mulimo mosanzo te papa Simon Kimbangu kiangani oyo pe baye bazali sima na yo bandimi nyonso en général baye bazali kolanda yo na ngonga oyo message nini oyo kokopesa bango mpwete ola musaba oyo bazaki na pongi ya boyinga ola musibango ba oyo pe bayebi nano te bakokoyeba ba oyo bayebaki boyebi ya muke basosola a partir ya maloba na yo nini olobeli bango mpwete tosukisa masolo na biso. Bon nazali kosenga eza fanatisme te parce que ngana yaki awa pona kolia te na yaki awa pona prestige te d'ailleurs bomuni ngai na fandaki na ngai nien même na église na fanda ngai nien alors na yebi loko na yeli bande ko bazana kuna libanda bande ko na ngai na tuba Simon Kimbangu na mais batu bazali banda bike libulu eza kuna basi bana batata bande ko bakwena libulu wana bokende ko benda ka moko moko tango ekozala ngana kopesa bakozongisa mabina mabulu wana soki mwasi nazali kuna azipa milibela libulu wapi libulu oyo babimi na kati na Jerusalem yes. Babimi bakei alors sikoyo tango bakei bayima kama zali kosala te tango musuba kendeki na prestige bayebaki te toko kokimisa bango toko boya bango bali bandeko na biso mais to benda ka bango bazonga po ete tango ekozala libulu ekozipama ekozama wana ndeko na ngai soko komona na kati ya libulu soki mwasi to mbana kozala kuna liloba suko zana ngompo ete kokopesa na ibite soki yango nde ya suka ou bien ozana eloko mususu olingeki oloba mais na masolo omoniete na mituna na ngai
rencontrer liloba wana te nini okokoloba oyo lingaki oloba sanke totuna yo bon eloko moko kaka na ngai koloba oyo botuni ngai te ezalaki fali na tenir conférence naza capable ya kotenir conférence na ba église nyonso ezala oza docteur en théologie osisi na poto oza wapi soki tozwi temps ya conférence mokolo bakoproclame yango boya bomba baquestion na yo nyonso na bible silisa mpo ngai naza na inspiration ya molimo santo nakorépondre na question moko na bible mpe eza na monoko te mpo bondimelaki makambo ezali ya solo to ya lokuta mpo boye okokondima mpe kozala miketiketi na motema mpo ozali mutu me oyo aza na molimo ya solo akosozwake mutu oyo mutu atindi ezali molimo santo papa posete totika yo posa totika yo te nazo koyeba te ndenge bamosusu bakolobaka soki ozalaka kwanga nde bakimbangisa bale yo basilisi yo sikoyo mais na mokuse résumé nano message papa Simon Kimbangu apesaki mpo ete oyo bakokenda bakokolalela na message wana na nyonso oyo masolo bozalaki nango na mokuse résumé yango mpo ete yango nde ekenda na kati na mabenga na bango na mokuse bandeko na ngai tana kutala papa Simon Kimbangu ezalaki na 1h du matin ti 5h du matin même moi si na ngai alobi soki okoti na église wana biso na yo libala ezokufa pourquoi parce que comme j'ai na chance ozokende poto sikoyo tiki kokende poto ozokende ko regresser kozonga sima église kimbangiste église moko basambelaka batefsi mama soki ngai na kokufa pona nzambe yo kolemba ngai za problème te parce que Job pe azalaki ndenge wana to mona ki te moi sinetanga moni ke Job azalaki na papa sanga kima na ye pona nzala soko ukima nga pona nzala kene na yo mais soki olingi to sala musala nzambe to kufa nzala poto longa na kosepela mama eza esengo mingi kotala ba bien matériel wana te nde ba ningeso musu ya kimbangisi batali bien matériel so totali ba bien matériel tokofana église kimbangisi te tokokima bandeko na ngai tokozala wa te soko totala kaka ke ono libenga itonda ifale ba mona yo ba honneur ezalaka na mutu kaka moko ezalaka mibale te ngana muna ngona te même si on a protesté honneur ezalaka na mutu moko président de l'église ye akoza honneur bino musu ba passer ozana sima même ozana docteur de licence na yo uti poto okozana sima mais je suis inquiet na kotala que l'église ba konzi baza ebele oya kulukaza la mokonzi oya kulukaza la mokonzi mais nana ko diriger muninga qui dirigera qui église ko kozala ndengo wana te alors nazali ko senga na résumé papa Simon Kimbangu abisinga ibuye bande ko ngai esengo mingi soto za time la ko solola bino mais pour ça izali kaka mais makamza ebele ko solola tanga na ngazaki tembe na ebisi tembe abina ngai je vous dis la vérité et la vérité yo osali licence na théologie makamna nzambe eza pona ba doctorat te eza pona licence te eza pona graduat te ya lobi na kopesa mayele na nga meme na bana mike yango na tiki na ngai doctorat wana pona bika eza yango te doctorat eza wana eza musuni tana koma na docteur en théologie na koluka sikoyo mususa koleka nga za te ponga na tanga na uti poto yo koloba nga koloba yo na nani mwana atangi ta ko commander nga te or que molimo eza ndengo na te même ozali akotanga te soko ozali déjà inspiré na molimo santo okosala yana zali kosenga bakimbangiste bino bolongwe na libulu bomoni ja polele ya nzambe biso touti musika bandeko touti musika so bataba komona secret wana église protestante ndenge utengi na Martin Luther King ebimi baye kozoba Zwingli ba Calvin baye ko kabwa ebimi siko ba église belé mission ekomi combien tout tangi combien d'églises protestantes pona nini po kaka bakabwa ni wana kimokonzi mbongo mokonzi mbongo alors ndatene komona ke nzambe milanga ke yo panza sango wana tala soko zali protestant il faut zala na fondateur ya église nani fondateur ya église na yo opesa kombo na ye a répondre na 10 lettres soka zo répondre na 10 lettres wana te tika kuna molili yaka na mwinda na démontrer bino awa parce que soko moni ke nzambe wana azana 10 lettres te azali moponami na ngai Yesu moko bobengaka Yesu totanga wana protestant Yesu azalia wa Yesu azalia na bala Yesu mais obala Yesu eloko za sayo ke obala Yesu kaka verbalement mais tango to yeko zwana analyse spirituelle parce que moi singa ke makambo eboko mona panza ya ona ba assemblée ba armée sali protestant église ya mokili mobimba po bandimela nous ali na ba 15e siècle 16e siècle 17e siècle banda na église de réveil na Wesley afunda kiango ezali na doreki to yena l'église luthérienne Martin Luther King azali awa église évangélique du Congo c'est ya communauté évangélique d'alliance du Congo ezali awa ibango to babanda kiango ibandaki na ba Calvin na ba Zwingli ba panzanaka pona doctrine bazako yokana te to yebi yango Calvin akeyi Zwingli akeyi ekobimisa soto armée sale bimi boyebi yango bien botch autaki na Canada
toyebi yango toke na église de réveil tokomi ko assemblée oh muta bimsaki Wesley toyebi yango na 17e siècle azana doreki soko botali ba lettre na e correspondre na 10 lettres te nyonso wana ezali mosuni molimo fa répondre na 10 lettres yaso binoke bandeko na ngai makambo ezali ebele mais temps eza moke po permettre ngai na conférence na kozwa conférence na koluka monde entier na longoli ata continent moko te oyo ezala docteur na poto oza mundele ozana ba question poser nga ba question na ko répondre pe naza fier po molimo za osala kati na ngai naza ko banga tamutu te oza na kati na mosuni. Ok, merci. Rappelez Doreki et Lingolobani les sous-nini. Doreki ezali doctrine originelle de la religion kimbangiste. Message de Pasimo Kimba. Comment on a eu les sous? Nazali révérend pasteur Félix Poati Masevo, licencié en théologie. Otina. Dans une église, église d'Alliance d'Angola. On a Nakabinda. Nakabinda.